chrétien maman na bango moto abetaki asana liboso nani moto mwendo te aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokonzima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Fada, thank you Fada, cher ami fidèle internaute. Nous sommes toujours besoin Kalibakou ya kwanda biso na kata chaîne na bino Yali Nazarien TV na 4 émissions na bino Table Sainte. Vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Un grand merci l'équipe Mobimba Yali Nazarien TV. Un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Mokwaya pour la conférence au président. Je dis un grand merci à Hervosa ma caméra. Pourquoi pas équipe Mobimba Yali Nazarien TV. Vraiment merci et belé. Les Table Sainte dans un moko. Il y a Fumu et Mboka na biso azongi sous la micro na biso na kata plateau na biso les Nazarien TV na Fumu Vita. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés. To continuer sur émission na biso na Fumu to zongeli a to ba sous histoire. Il y a souk si Afrique histoire. Il y a Mboka na biso to sur longo sous na Fumu azongi sous ça la deuxième fois avec la chaîne na biso bino batali Nazarien bo senga ki aleka to zongi sous na micro na biso. Avant d'abord on a présenté bino Fumu Vita non c'est dans la régie à tiens vraiment quantique aux édifiés bananza mais ça la bananza mais le como le sac comme on conduit à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwaya et puis on se retrouve après cette chanson. Pardon. Assis sur son trône. Oh ya Bisson Tambe. Assis sur son trône. Bandi ça y est, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône.
cher ami, Nabicha, et ça le plaisir, la Philomène Moukoya Motema Bivens de Homo, pourquoi pas à celui qu'on appelle 3 fois boss, Jack pour depuis France, Nabi Kenosha, le soir comme on dit, ça le vraiment plaisir. Non, si on a Hervé, oh, il y a la caméra, pour la caméra, pour mon invité à Moukoya le Fumu Vita Kitawa, là, c'est avec lui, pour soigner par rapport à ma secret Afrique, par rapport à bombe mi caché. Au OP Bolinga ba diaspora OP bino bolinga partout les 4 coins du monde boye bango non singa na Herboza c'est ma caméra à fond la caméra na présenter bino bonjour to matondo mingi tongo ela mo panzi sango santé kaka ndengo moni mabende na ngana la na maboko ndenge moko na santé d'abord lelo pe mokolo monene o na kotomela bana ya Congo ya Afrika esika bazali mokolo monene feti ya baboti pe mokolo ya bawei na biso oyo esika moto nyonso azali akokoyeba pe kokende kotala baoya ye esika batia bango bobwaka bango te na bapeyi mosusu na poto bango bazaka na bazamba te na matiti te ya biso totika bango na matiti chance ba métropole eye kosala pepe tobanda kotia bango na esika malamu po tokanisa bango Jésus a kena otala Elina Moïse soki bazaka na matiti mbele alinga mona bango te donc cimetière mo olive ezaka polele lelo moko na yango na tombele bino nyonso nanu ba Nazarien nyonso ye moko na princesse de l'Éternel feti malamu na mokolo ya lelo pe ndenge yo mo panishango tomonani ye moko mawe Jean Pungu Tulendo azala la biso. Ok, azala la biso. Merci vraiment Fumu. Fumu motuna na émission na Mbakio na mekosa la ba recherche la Bible na tangi pe Bible. Ska a beti esika lobeli Eli na Moïse. So tali bien Moïse akufa na désert. Eli amata mais ton lo baraka non Nzambe akina ko rendre bon visite na cimetière ni bakunda parce que Elia mata Moïse atika na désert corps Moïse munana te mais tango balobaki na Pierre Jacques André batuna ki mokonzi totonga ba ema misatu banda ku misatu ya yo ya Elina Moïse na Moïse c'est les écritures bo bango bakufa ko na désert bakufa ko ye aya ko mona bango ndeni bo bakuta na bango misatu Eli soki amataki po azaki na bonzambe tobika trinité trinité bonzambe Moïse bonko bokoko sikoyo moko Jésus bokonzi basalaki trinité ya pouvoir po nini akendaki koinvoke bango na mo olive yango bakoma yango topesi bango ndakisa po bamona chemin ke eloko tokosala eza lelo te eza banda kala pe esalamaki na ntango na bango pourquoi pas lelo na biso esala esalama Trinité. Voilà Fumuto toujours monsieur yo peut déjà s'appeler Trinité hein vivre appeler Trinité na vivre kango po mona pe même moto na vandi nango to tiaka matuka misatu ezali poso moni kala bambabola bakoko de biso bazala melaka matuka misatu po biso toza bakolo Trinité Trinité banana ne pas na bino et bandaki pa na biso au moins soki makambo ezali na kata libota il faut bosa la Trinité ozibo tata ozibo mama na bakoko soki bovandi botuni makambo bokozwa solution to toi pouvoir wana ça la mais à mon ondé lo ngo sala mali soute lo cholo bana mais ba o basa na lignée na biso ya ba Nazarien basa ela kango mais lokola mokili batu babunga yango mote ko zonga to zongisa batu ba bakete biso to zali penza na lignée wana o esengeli memba loba na écriture na masese wana batu ba ko manyola yango te biso to zana yango to sala to senga pe ba na biso bazongela yango eko pesa esengo penzela eko fonga mana mikakata nyonso tozana ya na yango mais ton ba ke bana biso bazonga mo te ke non c'est impossible na eloko zolo ba ke bana bazonga to ba no sala la Trinité to zonga sous la Trinité to ba no sala la nzamba bokoko mais moi te que ça vraiment difficile te il faut que longola kaka ignorance conscience c'est ça là eza obite so ba bike te ba ke ba koko na biso ba yeba kinza Nzambe yo pe olataka lokola ngapo baba yebake oyebi pe ke ba koko basa Nzambe ezali ke conscience na biso eko kosala nini esala
Et ça, les autres américains, quand on a gagné, on a écoufa, mais molimo na écoufa, té. Yango babaki, les morts ne sont pas morts. Bazana mo pepe, bazana mai. Et ça, bango ka bato ya mayele bato babaki yango. Mais les autres sont confirmés na kozongi sa yango, ndeni bato au moins barondi maté. Ok, merci vraiment Fumu, toko ba toujours na bituna, tomonaki l'émission au tel que les kwataki ne mususu mais le losus tomoni habillement ne mususu habillement oza habillement dirais-je quoi pour expliquer biso ça par rapport à une pour un petit habillement et ça un peu par rapport à la cérémonie. Oui, ça dit batenia bokonzi. Bokonzi la ta kala rafia te ngoto te ala ta pena poswania. Poswanyama surtout na bakoko na ngana Kasai balataki poswanyama tango bakuba bayeko bimisa rafia nde bakomi ko sangisana na rafia mais na bonzambe pe mosako limonene alataki poswanyama yango tozana nyama kola chatola na zamba o kendo ma tozana nzoko toana mpakasa toana aigle na kolakisa ke sika yango biloko na nzambe biso nde bakolo nango bakengeli nango ezali molato ekomamaki ezaki na tango fa bakoko na biso bilambe ezebele mukomosusu ko yapo ko na latirafia donc ezali pona ko sapeto zada bilambango ezebele zaka mokote mais l'autre monde simbi kanya mulai kanya za chaque fois ay mo bolobaki bâton de Moïse. Oh. Ate, o pe ba koko nanga batikela ngai. Yango zo mona zaka toujours na aigle. Visionnaire. To bengi mpungu, tulendo. Elembo yanza, yanzambe ya banazarien. Siba o ya ba koko nanga bango koko bafanjwa tikela nga ya go. Koko nani? Bafanjwa Albert. Oya zaki na park pour salonga na bonyo malofa. Ndiye mdatikela. Niswa kufandi. Ye mikolo na ye kokaki fale ya kende po biso tobi ma batela biso na sama belé na bitima molimo mikoni kokaki enfin agi bon 80 quelque akena ko bima na Amérique oh baso tuni na kitawala ba biso ke biso na kitawala tokenda ka Amérique na simandako oh alors voilà attends là-bas. Cher ami fidèle Bozolanda, en Amérique, na simandako. Voilà Israël. Ah bon, bakoko bazaki afandi na kiti bozo bimana ya biso abing kendaka tokuta na kuna na Kingasani. Yoko ya kolanda bokute na Kingasa, asa komaki. Tozaki très puissant. Mais tango mopaya ya kangi mayele wana puissance wana bia bolanda wana kuna te za bondo. Bondo ki yango yo bango bazu yango bakeko koma sikoyo ke baleki biso. Baleki biso Fumu olobi keno ko na bino kufi atikela ki au pouvoir atikela ki au bâton au bien bâton de Moïse obi ka kufi azala Amérique akibuto na Amérique yepo yemo akenda atinde pe mikanda oh et pas na biso tolela mo ite bulia ba ite to kumisaka kaka to sanzolaka wa mikolone koki a déplacer tout chemin mène à Rome. À Rome. Donc à toi d'ailleurs que nous vivons à Rome. Ah bien si je comprends bien vos ala ba ligne mon na ba arabe. Hein? Parce que arabe ça soit confié que nous ma famille mususu. Mais et banda kinde na ne pas na biso. Biloko nyoso bato na nyoso bazina mokili. So olandi côté ba musulman. Au mona kete bato wana bazwaki makamwane pa na biso. Bazwaki pa na biso. Donc il faut que bandenge nini kozongisa yango. Eza ba rabita, eza ba chrétien te, ba musulman. Mama na bango moto abetaki asana liboso nani? Moto mwendo te. Ona. Hein? O abete bana. Ko bele la krina bango pa bele la nzambe azan. Eza moko na biso moto mwendo. Oh. Eh bon. Moto mwendo tabela tu. Eh bon. Et bongo Ismaël azaki nani? Mama na ye azaki nani? Moi je suis bazwaki Abraham azwaki en Égypte. Bon, tous on a descendu. Bon, Nzambe si on parle, les Andés y habitent. Mais moi je le dis basali ka ba bombeli au secret parce que yo miyebi bango ba ko bikate. Ba corrompre pe ka bino bana na biso, bo distraire biso. Mais ba corrompre biso ba te distraire bino par rapport à les moi ça biso makambo ka Yesu asa yaki. Yesu nde Nzambe.
okende kuna misima biyende Mahomet oke kuna na bayende ba biso Buddha tolo ba biso ba kibango bo biote kibango azaki mwana moto bo Maria botaki Yesu 9 mois nyonso bonzambe sake pa bana bato mais molimo nzambe koti na katina na ye pour accomplir mission. Ok, merci vraiment Fumu Toko ba mais tomoni a aussi mbi wana mbeli. Mbeli za nyoloba. Eza na forme lolemo ya nini ya motot. Nyoloba. Mais za ba biloko ya pouvoir o mokonza simbaka na maboko. Mbeli aza to kata biloko na nini. Mais oyo kata kandene esprit. Azana lolemo ya moto. Oba moto ya Colombe kitaki molimo mosanto. Il était sous la forme ya mbelio. Mbelio yango. Mais histoire toute histoire aux olobo pourquoi zo bali sa wana o ya Bible. Te toko kanga moyibi ne eloko ne ayaki na yango te. Yo mona ta na batrone ya ba David banani baza ko sima pe ba mbeli ba makonga tout wana ezalaki. Mais surtout la original nango ezaki biso po na âge de métaux ezaki bakoko na biso ba pikime bongo sikoyo bango bakomba ba kolo métaux ndeni to balisa po to la savoir ignorance ça la bato mingi tango sa biloko nini wana ebimiwa métaux la savoir na kata makomi o bango babetaka to le mokili mobe mais bimba ke ezana kati sikoyo biso to bimiso originalité nango la polele po bato bako komona basosolo. Fumu vite na habité guerre aux zones lancées aux connaissances aux zones mais la biso au moins c'est un peu difficile. Très difficile te po ba oyo bazolanda sango oyo zo panza na mosika basi bayebi bazolela bakomo lukande nini bazonga po ba ya ko sala recherche penza na bomoto na bango pena bonzambe etikali biso bato tozali awa toza kolinga kolanda yango te. Biso batoza na nyangote mafumu vita batuni na pena tuno mutuna o eza très capté ba bende o lati est-ce que olongola yango na la na longola te na la la nango kaka na la muka nango e koma mo mesano kaka moi o eza kingo nde na diminaka na longoli mema bende na maboko na makolo e koma nango mo mesano siko pourquoi kuna ni o kate bende bele ma bende lati po lukabo bokonzi ya mwana nzambe fera yemba yango kato na mabende oh fera yemba ayemba kaka tuda kaka fera boka mabende eza ba prière au sala kato bon eza pe na puissance nango po epesa mela nga na bakoko balati sanga eza na puissance nango eza pe ba minduki somo comme chose de chance aucun na musée national autant na premier niveau. Tango matabo na gauche okomona ba changa wana mundele pa parala seringai ndoko mona tina mabende na bamayaka nyonso na lati mosana nango pa ba italien américain moko na australien bato bakene pe basali titre bayebi ke mabendo yo eza force non eza force. Ok, parler de Fumu Tobeta to continue toujours awa tomoni obeka solo ya Kimbangu si to tali bien Kimbangu azaki ndi bato benga kazaki prophète mais yo a ozo benga un Fumu chef coutumier et c'est Kimbangu azaki Fumu to azaki prophète e bongo liputa lata ki wana ezaki banani ayaki kozwa bokonzi ya tata na ye nzambe mpungu tulendo po akoma roi na mabele na biso azaki mfumu. C'était prophète. Et bon, prophète, faut fois la prophète, fois la sacrificateur, il y a fois la mokonzi Trinité. Trinité. Lango balongola na bandeko na biso, ba commissaire na ba veste na ba fanfare. Mais les puta wana ezaki les puta ba mfumba zaki kola, tisi wana zakola tape zaki tisi ya rafia. Okimba bandela la zakolata. Ici à Rafia, ok, bon, mais si pour le lot, bon, si on a ma veste, ma bilamba pembe, n'était pas aucun de Kunda, on a un cimetière. Pembe, elle est sa pété. Péwa.
Motema pembe comme ça. Motema pembe so mutu akufi la drali boso baso magazani. Ya pembe de. Point. Ba bakendo kunda eti. Faut que les gens pembe. Fumu Vita, cher ami, on continue toujours l'émission la mission aux Olanda Fumu. Fumu Batua Babenga qui n'a pas de comédien avec non. On raconter d'abord histoire. Il y a président Mobutu. Est-ce que vous avez déjà vécu le président Mobutu? Mobutu a joué Nyoso et pas Lumumba. Même chapeau Mobutu a l'attaqué. Ezaki Lumumba. Quand on a essayé de Lumumba, dès Mobutu a bima qui tombe à foutre pas américain à Biminango. Ba américain ba foutre a vu kaka idéologie ezali ya Lumumba ya latiango a Bimina yango. Ndenge bima gouvernement oyo ya sala ki makambo atamona ngo ezaki mayele po azaki journaliste na poto Lumumba. Na Mobutu Lumumba zwaki etamba za kende ko débattre pour na Congo na poto de aprochaki azaki pire petit na ye tango Mobutu azaki pire petit Lumumba kutu ba mususu balingaki etende Lumumba zwaki mais tellement yeba ki secret ya Lumumba kaka moto Yudas moto atekaki Yesu Lumumba bimaki loko Mobutu bimaki loko Yudas ya Lumumba ye mutu atekaki yango siko atali ya idéologie ya zaki Lumumba zaki nango ngai funa sanini na bima nango na fo tali na 71 premier discours na yena nini na Sénégal abaki à la recherche des doctrines de l'authenticité abaki toko luka yango kino toko zoya yango même ya zwaki yango te mais biso le toko za doctrine ya authenticité yango to zo elevango na zaki yango te Mobutu te. Oh, Mobutu avec abimisaki doctrine authenticité te. Parce que Mobutu avec mutabakisi. Te Mobutu azwaki na ba mokaka oswa po ayebaki authenticité. Ba fulaki ye ba bwakelaki ba soyi na ba coutumier ya époque wana nde akomaki na ngonde ya makasa za travailler na authenticité mais alingai ko yebisa ba peuple te ke ye aza na authenticité po boko kokana. Yona bombaki yango bombaki pona ye moko kosaela yango aporter belima nyonso ba ya biso ya Congo ba chef nyonso akosangisa bango babokele soyi tango yozwa ko luko ekutaka batu wana nyonso ba singi yende epesaki ye ancienneté na ye les ancienneté singa cha umela bano sengisa ba chef coutumier nyonso sangisi bino babokele soyi bosa moni anga vandaki na ngwenda konzipe mundele na ndenge na ye pe asali ba 30 ans mais lelo bino bozoya na ba science au kit moye boko ma na nguya wana ezate bolingi o démocratie azo bundisaka bino ba président démocratie démocratie mzabalani kaba konzete abundisi ba classé mosusu abundisi ba classé mosusu bango baye na science baye na science bakoti ba science yondi ya ba science ya bango mais biso to sana science ya koleka makasi mais pour tamba pesa biso ta application nango te so batike biso liberté que to appliquer ndete comme mona boye komi batu bafuba ke no sepana ba cimetière batu babanzo sa moi conscience donc tant to banda science ke ali kama boy to ke so na ba we na biso po bango nde bazaki ko révéler biso ba we po soki na beleli bango na butu bakoloti sangai ke loko wana zako lokoze loko bo sala boyo po zo solution nde batu bazako zala skona ba savoir endogène po bazako accompagner na ba esprit ya ba saint na bango basi bakufa nde tomona so mutu akufi par exemple so mutu akufi ndeko na bino akufi na mwa eloko mwa nini moko boye il faut bopeluka source nini ekufeli est-ce que ezaka nango ezaka bien bon wakala batu bazaka kufa ba jeune te ezalika mutu akomi mobange soki akufi bino bokosepela balibomeli bino mosusu ntaba soso po atikela bino makasi mais lelo liwe ekomi ya brusque mwana botami po des jours akufi jeune ndenge wana tokoma kolala na liwana zolo po ba science ya bapaya nde ezosomba biso
milimo na biso yango efuko sala recherche ko yeba libuana motu utiwa wapi ya mbala kata ndengo wana par rapport à l'époque nous avons ba koko mais lelo ba jeune ba ota parce que so bien tali bien ba jeune ebele ba otambola bien que ba jeune bon po bolingi botambola kana ba Ferrari ba Rolls ngenge basomba na bango kasi un jour kanga ndadi papa mbalo bakiango te ngenge basomba na bango kasi un jour kanga ndadi okobela liboma okokufa po okendaki kosomba ngenge pozwa o bamona yo na mituka na barange na banini mesuka suka kisi ono kezo eza ya ba japonais ya ba chinois ekosalela yo bilima na bango muteko ya kosa metango yo kozanga ba osanini bakoliaka yo moko okomi onoko oke noko na famille na bino be tata mwasi baba biso toko simba kisi te yo siko tango ke simba kisi ya ba famille mususu enango suka suka eko saela yo malamu mesuka suka pe fofu ofuta tango luki muto pesa na famille azate bale yo moko mais biso pe a pe bakisi na biso to mona bakisi ya baba kisi na bino ezalaka no pesa mama lekisa papa lekisa mwana ezalaka abozwa te biso ezalaka te po koko akotika yo abia ko uka pilipili ya kotela na bilanga moninga te kodo kosofa makila moninga te pozwa pota mama ko misato akozwa ka soyi to abeleli bawe na yo to biso batikela biso soso ntaba ngombe soko lingozwa sopaka makila ebwe lebelela bawe bakosana nini bakofula yo ya biso ezalaka te kolekisa papa oyo sa mama papa na pe bakoma okende papa bazali mayele te papa yende nzambe mama yende nzambe ye mutu asalaki yo aboti yo sikoyo yo ozwi pouvoir koleka ye ndengeni mpo azalaki distrait akoma chrétien akoma chrétien papa nayi distrait akoma chrétien ondolie mwana lie yo so balokanga nzoto azapa ya kobenga bakoko na ye bawe na ye bakolia ndeni mpo omoni so tozoba bakoko lelo yo nde oza wana so oza na bana okondima te mutu mosusu aoleka na balabala afinga mwana na yo abeta ye osala nini osala defendre yango tobaka nzambe bakoko lelo bakoko na ngai ata bakenda molimo ezali bakolinga te mutu mosusu nga nasali eloko te aya okota abundisa nga bakotika te fo badefendre mais lelo doko tokoma na bango lobenga koko na yo kimbangu bafanjo Thomas Miranda okomi yo au nom de Jésus Dieu d'Abraham Dieu de Jacob akotika kuna na Asie musika aya kobundela biso na Congo kuna na Israël pe na Palestine bazo ndongwana Yesu asala nano te kaka na Congo yango botina président wa Kenya Israël akeluka cimetière à Jésus amonaki yango fuka baki na mie ake fuka mana tombo moko bo do mundela zo seka yo jifa zo seka bi oh nga zila bonzambe bi mana Congo bango bazo ko luka so so tombo anani ndela seka ezanate baba na Bible bakeluka Jésus na tombo asi abimaki ne côté mususu botanga bango de so ke luka bango na Israël tombe vide le tombo eza vide akoma ne na Congo akobalo la Congo Jésus hors pa Israël on otala le tombo vide yango président pa ke na otala moni tombo vide azarande na Congo akobima na Congo on est là on na Congo Lumumba babomaka yeni to mona wana ba fonda histoire 30 juin jour sacré des immortels. Est-ce que babaki ba mortel? C'est le temps que va jouer Lumumba quoi qu'il n'a. Si Lumumba le bakinga na za idée. Naza ni père ni mère ni famille. Je sais qu'il y a une idée. C'est quoi bobo malikanis. Lumumba kufaki ndi bazobonga le vonga la moi syrien. Wana ba fabriquer histoire. Fabriquer histoire par mindeli. Voilà. Fumu toko ba toujours na émission na biso fumu sikonde bazongi silino à Lumumba. Est-ce que bino ba fumu ba chef coutumier? Est-ce que bo salaka nini pour avoir ba peke devant ancien président Mobutu azaki pe mutu na bino ti sikwa zaka na Maroc? Est-ce que bo bitso nanu ba politicien bazana na bato science ba ko sala makamwa loko ya lokuta to ko sala ni ato le mina bango bazali su ba mibeko ba impérialiste kako bazolo ba roi yena no na masque ya lokuta ya basuku
roi ya Belgique aye na masque ya lokuta ya basuku lelo baye na lino ya lokuta ya Lumumba donc bazomona biso kaka neti toza babebe ya lokuta mais bakolonga te eloko moko te na ntango bitumba eza ya molimo bango bazoya na nzoto badistraire bino me na molimo baza na tante ata Mose bon l'oracle de Désiré Kabila bango nyonso baza mais ye azalaki déjà Lumumba akosala nini ye azalaki président na parti ya MC ya Lumumba basali palu Kabila azalaki na kati na ndenge kutu Mobutu wana aza kopesa Kabila mbongo ntango aza na Tanzanie mino mokanza bazali binemi baja babindele Mobutu là Laurent Désiré Kabila bazalaki ba massa Mobutu anotinda Kabila bambongo na Tanzanie ti Kabila kana ba personne olingi na ko bimiselo mbuta muntu aza ko sala ba intermédiaire wana ti lelo aza na famille ya nani Polo Bolia Polo Polo Maurice baje wana nyonso ezali baje ba guerre wana nyonso afdel nyonso même ata oyo batiti baza kosala baza kokende ozwa mbongo na Guadeloupe asake na Guadeloupe to mosu epa Mobutu abibi lokola grand saoudien kokenda ke Mobutu ayiso abeso wana Tshisekedi boyebi wana Mobutu azoba Tshisekedi bato na tu bazaki bato moko politique na bango masonge wana ndenge nini ozo chauffer nga te mikolo yo zala chauffer ngai wana Mobutu ayiba chauffer ngai ba ozo bima na balabala ba jeune to na pekisa ba jeune ba sosola batika ko bimaka na balabala ma manifestation pamba bazo zwa makila na bango ezo kende ba sacrifice ba jeune wakufa martyr ba martyr OK okufino pamba lobi mutongo akomi mokonzi bino kutu na famille na bino atakwanga batindeli bino te ozomona yo tango bozo kendo kemba wana bana na bango baza na ba Dubai baza ba pays mosusu bino kaka mabange bu balle perdue voilà ça ba bakila na bino kende bon basomba ke so batu na famille ba komo ozwa même na balabala parce que la famille va timber là vraiment ba marche ba on police ba lo ba bima boke ne marche bato wana nyonso bazaki bomoko tolandaki bango tomonaki ke bazaki pa bomoko Mobutu na Laurent Désiré Kabila na Laurent Désiré Kabila yango Mobutu aza regretter motoyo ngana tina blaro nyonso aza soma ba or kuna Mobutu mutu aza kofaka Mobutu na pesa la balukeli Mobutu nene ba corrompre bimax kona comme MLC Lumumba sangisa ba Lumumba sino sobokende kokwesa Mobutu yango bayaki ti bakadogo David tero yo beta Goliath te mwana mukena la lance bakadogo ba benda munduki kyo armée fort Mobutu azaki na ngonde Goliath ana mikeba kwesi bango mais si quoi parlant Kabila Laurent Désiré Kabila temps à côté qui était que temps on a qui fumu vous avez tempé en soirée bon tango ye à côté ngapa na zaki na rotation côté mususu d'accord na zaki na côté Angola na kutu bazo kufa aoke ndingana za Angola to mona kana bilembo sanza amoye la kisabiso bilembo ke mututela zokende poto yebaki pe ko lekate babule belé bibaki ke no kaka na écriture la Bible écriture la Bible wa miso wapi wa miso sur na Daniel total lion ours léopard éléphant 4 cornes tokenango Daniel 7 wana okomona ba makambo wana ezala Daniel 7 et le bel marambala oyo kobela Laurent Désiré bokomona tango bakosala reconstitution ya Jérusalem moto koloba to yokosala reconstitution akoumela te akosala quelque temps pesaki ti koya ya Masia Laurent Désiré Kabila yakosala reconstitution à Congo
Mais c'est quoi autant on mérite na date wana bitanga na mukanda wana bango ba production to tangiti attaque ba watch to yango après Salomon a eu le pouvoir. Salomon est là. Et ça y est Kabila. Bon moi le but que moi na Kabila te. C'est que David moi je suis atalaki ya général na douche. Tant que moi général là balaki moi si na yete. Moi na liboso akofi moi na mibale nani Salomon. Yende mutatika ko zaboko bokonzi. Il y a une histoire ya Laura désiré la Kabila. Voilà, parce que voilà l'émission, on va vraiment tirer, c'est ça écriture, biso toza bakita wala. To yekoli écriture wana batikela biso na moki. Zogande za makambu na biso me ba pesi yango neti. Ba kimisi bino makanisi musi, siko faut yeba, oza l'inspirer pour comprendre makambo ezo sama nambo. Namboka. Siko ba o no so bibelo ba yango ni za na Congo. Eza na Congo me ba Congolais bazoyeba te. Bazoyeba te, ba transformer on a le banzambe. Nzambe. Ok makomami ya ba komaki 66 livres basangisa on a livre moi moko comme Bible. Ce combien d'erreurs eza na kati. Ah siko dani Kabila nda azaki Salomon. Yango atikele bien na alternance. Alternance li. Oh beaucoup de passage beaucoup pacifique tant ba na mwana wana mwana nangai mwana nangai tokata musala bi tokata ye muto na moto aso atozanga ye Salomon habité o ya sana association de l'ande kolomwa zo mwana bokata yete ba yaki bakata Congo ndambu ba américain ba komi na Gabon nini excuse. Mais tant que y a tali n'enga tête au kabolate, rien ne bako que jabolate bon. Fatiaka, simbaka pour père les là tout pour les kamango simbaka moi là on va pas comme la Bible et dans la Kinde Congo et dans la Congo Siko Salomon Kabila a habité au Kabola Congo tellement mutual la mingi il dépêche allez zoa zoa la boka bola te zoa là c'est dans les mingi yo mwana zoa au Kabila ça y a plus qu'on Fachi après ce qu'on soit à Fachi ce qu'on Bolanda d'habiter soyi Bolanda Hervé Zolanda l'habiter ba diaspora Bolanda histoire bien bozoka vraiment batanga mikanda Daniel beba romona ba monaki après bokonzi ya bantaba mibale ya masemba na ba meme 4 ba bundaki tant bazaki na ba Moïse ba nani ba Fati ba panzana ki ba batika na kame tout au salama eza na kata ya mukanda Bible oh non tu veux passer la Congo na Bible ce que tabalo ba mukanda nzambe nde Congo Mukanda Congo, mystère caché babombaki. Mystère caché babombaki. Siko bakabwani bakela kami. Daniel 9 8 quand les bleus bazobunda bakabwa. Ba tele binoke bantaba ba meme zokande ezali puissance ya bato. Puissance ya bato. Wana ba Félix ba matungolo ba nani to bazaki bandu bunda na bakabwani. Na ba Moïse na ba Mbemba ba nini bakabwanaki toti na David Salomon toti na Goliath David Goliath Mobutu na David talaka DSPD bazalaki est-ce que banana bakadogo bakoka hotel ba hotel bate mais Goliath kasi Mobutu na Goliath David a battu Goliath allez Salomon Azui Bokonzi moi elle a été moi sur David lula ki na douche atini mobali na yeke bokenele na bitu mobosani oh my tu vas récupérer même Africa Kabila de roi Salomon moi nous va Kabola et pas roi Salomon là qui de Congo Kabila habite ba Kabola Congo te azui moi là apesi ngo Fati
Fatite, ma papa m'a donné la mimi, c'est que Omboka. On a bango. Soir. Omboka. Azumboka, est-ce que tout va bien dans 4 pays? Bon. Tango asaki discours na kotake ya batete la kona la bane. Mboko eshe kufa kala. Eloko nini tokozwa. Mais ya bano lela. Article la biso te po ekufa. Mazo ko baka ndene. Maloba nde bomaka. Oto liaka ebomaka te me oto bimisaka sa nini. Ebomaka tango zoloba mopepo ezoyo ezo sala yo mabe. Donc omoni berere. Yango wana. Mais toza ekokokisa manango. Ceux qui va reconnaître. Ba longo la ignorance. Tous se connaître ba muntu place na biso. Botengi pe belé. Tout le monde a mis quoi impérialiste. Bo sambeli pe bo sali be église e belé. Botika pe ko zo ba bango ba paya. O zimbongo mabonza ba congolais. OK futango na Rome. O zimbongo manani OK nango so na mboka dini. Olé ba soni ba sali bango moko ba comprendre moi muke ba sala ba église de réveil ya bango moko ba soni ka futa asa soni ka futa ndolo ba asa bango église de réveil ko na futa mbongo na poto eza ba bien na bango ba tonga ba palais bonbongo wa Congo tozolia na bana ko Congo mais ba lo ba siko vérité pour voilà muke ba protestant ba christianisme wana ba islam ko sala ko tinda ka kuna e pa moto atinda kiyo mais so sali église réveil mo nana réveil ba la muke na po ba landi ba église wana protestant ba landi dina bala sali zambe malamu a fe ba bana le basani ba bandi ko fongola ba edina bala a sali mwan zambe malamu afongoli bana miss ba yebite biso pe de la puissance yanza po dina bala za ba apa mukongo mutwadisi ya kwanza nikimbangu avwa makamune nyos eninyo banini ke awa na Congo molakisi ya liboso ezali kimbangu dina bala atambola na message wana Zolan mindele ne ba eko corrompre bango ba corrompre dina bala te chana no moi boye po sokite biso koto kwanga na mukate to kozali susu te dina bala ba corrompre pa mindele bongo ya ko cha Biblia yesu ne ya ki pona Biblia aya Alexa ke Nzambe asali na kati na ye azo so la pena Nzambe azo mona pe puissance yanza mundela za soko moni yona likamuna yo mala oye ko trahir ye il faut joyeux avec pesa boro wana yo zo ya ngai o sala ba miracle aboyi ba merveille pour ba comprendre yo voilà ni dabala bali c'est pas miner la chanter message mais yaki liboso yaki na message ya bien ya bien aita kutana na minde ba fanya ozako mona ke ona kangaki batu ba weyi bayaki akangaki bango azaki na bango azaso la pena ba weyi pona ni fois ça na puissance yanza Nzambe ya bakoko na biso na bakimbango mais va y changer ayo comme au nom de Jésus au nom de Jésus ayo ken à quel voyage tozongi chez na mboka ba we bino mbozong sa nani yango biso to yoko continuer mission bango ba dévier kit zana cha mi fidèle fou-moi le bi bango mbozong sa ki nani obina ni edina bala na ba we bino mbozong sa ki akufa ki Nzambe mde ba lobaka non et weta na Nzambe zui ya bino Nzambe azaka bataka na bango atinda ka biso ba soda neto na mokili to peso convocation kende siko kuna okendo se justifier voilà edina bala ki no se justifier Mambozo Luka habité. Bon voilà, on continue toujours l'émission. Fumu Siko aux déjà grâce à Kuta Pena Kabila. Kabila. Te yena kutana te na kutana mwasi na ye. D'état on a zana Bwende avec l'élection en 2011. Mwasi na yaki. Po bazaki na kizenga tinda bango kene pa batuana. Mwasi na yebi. To monaki avant élection na Tshisekedi papa. Mwasi na zakola tekolo
ba mino ko iboye ndeto pa mola keto bibo kene boko beta père bo beta père on a bazako wela bokonzi premier ka élection yana Tshisekedi le père en 2011 mais élection vous a qui vrai mtu gagné qui Kabila gagné qui Kabila mtu gagné bon na bi président babike ba détourner wana bilobalo baso mutu wasi babeti yo otikala kana bilobela ndeko na biso mosusu atikala na bilobela vérité Martin Fayot vérité de Irne makamunyo sesala makanano na mboka basa ya basantu sala kayango après ça nini koyebana mais bino de aita ke bafumu ta bamola ki élection o ya Félix boyeba ke yimto bima bon soko tali na Zakaria oka 4 babi bokonzi Yashua na Zorobabel bazali na bakonzi bakotinda bango étape pour ya ko continuer bilaka Kabila zaki na Zorobabel bazali na Yashua mais batindi étape nani Fati ezana Zakaria na Bible bino bolanda la Bible bozomona ozo balisala batu ya bandundu nazaki na bango va ba élection na yebisa ya bango zai bango ke yé mutobina OK fumu batu BLP ba komela ngai ba yebisinga est-ce que yope na misala osalaka est-ce que pesa ba porte-monnaie magique pesa ba kodia pesa pe batu mbongo Toto boka so yika pesa mokako swa. Okako sende. To pa moli to boka so yita pesa mokako swa. Boki so yi bo pesi mokako sa na ovoloba. La chance wana yo mto pesa akipa zimbo. Ok sala musala tende ba ko pa molona musala na yo kasi mbongo ya ka ofandi ka bo ata ba se ba porte monango oza musala osala te ba la mokete wana siko vima chipo osala vol malemba kendo yibela kayo diko sala te biso te za osala ngo te sona ke yiba muninga na sali malamu na tini mutaka yiba bataza malamu soto pamola na musala ko oza na esibo to ko belela ba koko no baza no ba pamola musala no kende liboso Ibo so babenga so ikutu ndeyana kutu nini wana Congo Central bon Kodia ba Kodia eza porte monnaie eza puissance ya clan na clan ba koko na bango bato batikela bango biloko wana eza clan na clan na ba shoeli Kodia ezali na ba luba bazala Kodia eza clan na clan eza biloko Congo Central tango basangani na ba mindele na bokoko basali ba magie ba science na bango wana yo pesa ya mote ngana pambola bato na ko pesa ka mokako swa so sala musala oye opamboli na musanu wande elibata ndeza ba msusu ba pesa ba porte-monnaie de bonheur ngasi wana fumu bele mona sa fumu mona pesa porte-monnaie de bonheur pesa kodia wana basangisa beso to kotayo a contact na ba koko na yo to pa mo tana mwana na bina ko po mo biso so ye to ko senga na pesa ko ba we ko tabo tata o mama na bako ba génération te po bango nde to ko benga bango nde baba ndo ko lukela yo ko puye na misalo sana na yango efongwama OK voilà so il porte bonheur est la ba to que no wala ba continuer ko liam bongo le tandeni ko ba zo ba porte bonheur est-ce que fumu par rapport à misalo sala toni toye ba par rapport au sala raneti ba service nini na ba service nini bon nga na forma nanu bato on a koyeba bonzamba ba koko na biso misala na bango na pambola bato nazana ba mangomba Équateur bandundu Kasai awa kutu na si mikolelo ka funa kende bandundu vile bakata na kota Jofa na suka kota Ilebo Sankuru na ko zunga pona kotala mabota nyose sika na pelisa ba moto esika na tangisa bango mo peto sunga batu soki bokono ezali ba yeto salisa bango bokono maladi ba diabète
diable na bête ba maladi nyonso na to pamulaka pas molongola to senga kango to sengi to bondela après to pesi bakisi na biso za rome ya diabète ozo kama masango zeta masango ba biloko nango akata tifon otokisi mai moto azombela ekosunga na diabète bongo sikoyo maladi so mundeti na mola o mutazobota to botsa raté kobota na fo yeba ba so abuka mibeko zamba critère ebele mosusu pe na bonchanes no dongola ba zem mobali mosusu bo bala na mwasi force zate kobota na ngene fo yeba ba caractère mingi oyezanaka na kati so yebi boko luka peke banzete ezali oya komele sokoli moto pe a concevoir. OK, voilà maître Nabi Fumu, chef coutumier Fumu. Moi c'est sur TV Zangonga, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Mot de la fait aux années numéro de téléphone so ba baruza pour ça il y a contacter yo ba côté sur la source histoire ba cause on bon mot de la fin na zate pongana princesse de l'Éternel. Mama Tiffany tokozana na ngonga nyonso akozala na posa na ngai pona ba libota ba nazarien to solola na kozala na ngai mais na mokola lelo na tomeli bango kaka mokolo malamu feti malamu ya baboti pe mokolo malamu ya bawe na biso babosa na te kokende kotala bawe bakala kala baza kolamba biloko mo we asengi ngai ufufu azanzala mabe wa laissez les mots enterrer les morts yo ko terete wo mukolo kufa yo ko tsanga ke zo kanza na yo pesa damage exactement na biso exactement na biso omoni bino ba ku pour de rêver ba to bebe sema kambwana te tango basangwa mindele bazalaki makamwana baboyaki te za kozala mais bino tambo kezo machine bino ya réveil yoyo nde bokomo ko intégrer ba chemin wana nyonso fo milimu ane bimali soso te meturo to sito kangi bino bukangi bawa to kangi bango zele zonga to zaliba to yeba Kongo eza na maboko na biso makambo nyonso eza na maboko na biso mais to reconnaître nzela na biso authenticité salut l'emblème d'or de notre authenticité emblème authenticité yango to sali yango mais so bimona baba bato atana nsenga biso oh nani nini yango yo mais toujours garder les bino authenticité bambula mitano toujours kenda bokozongela yango nazwaka docteur moko aza na États-Unis na Floride Beya ayaki na kalal de komoko ya ngunza abelaka maladi mo babetaki yawa ayoka te mais na saki na bite sombanta bato kene na cimetière ba papa na yo mama ne bakufa na circo quoi to kendaka na butu to kesa la cérémonie to zongi ye moko azongi a sentir que azongi na bawe na ye ti lelo akena na États-Unis abenganga malade to ngisaka yeso te mais azaki docteur to longo lengo na rituel pour esprit de mort wana bango bato bakoma au travailler nango fallait reconnaître que bango sala racha pour sikoyo azwa lobiko to sali biso to sala na bawe aba we po bakufa te nzoto ekufa me molimo ekufa te même oboti mwana soko zo pese kombo dadi otalo mwana mama zabeta mwana mabeka makambo ndoi na ye poni bo pese kombo ndoi wana mwana landika ndoi na ye donc basala ka to tande ignora sote liboso matondo mingi numéro na ngai c'est 082 27 97 657 plus 243 082 27 97 657 voilà numéro nanga nazongisi matondo mingi na ye moko princesse de l'Éternel Mama Tiffany na libota nyonso ya banazarien biso mpe banazarien totombeli bino mokolo elamu misala malamu esika nyonso bozali ekende liboso ebandeli ezalaki lelo kaka liloba wana nde yango wana porte bonheur yango wana soki nini balukaka po bakoko batikaka liloba nde bapamolaki biso. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukoye. Je dis un grand merci à la servante de Mama Tiffany Moko pour notre confiance au Pessinga et voix avec la caméra partout dans les quatre coins du monde, partout où vous êtes bakoko na biso zaki fumu vita et tozonga ali sususu tozonga les susu parce qu'il y a à la chaîne bando yo kaito ba savoir faire neto ba fait histoire kaka ya source ya mboka
Dès toujours le balasuka émission, bafwa. Bachala. Ni tous les là-bas quoi. On se retrouve à la prochaine. Bye. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate. Po bolingo ekangaki ye lipungu, bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbangu, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe ya baroi, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, yondo zalaki na David, yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. Lelo tokomo mono Kajafati. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mungu Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, on saisit pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Afoka. Lelo Kongo ezwi mokonzi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda,
Jacques Kangudia Congo ezambi wa nzambi Est ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo Basi na bino eza basi ya Congo moko Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu Mwambi Jedeo Lumana Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani Mwambi François Mutombo voici l'homme Mwenamani Mona bokonzi Congo Afrika Union Afrika yaka to célébrer Okoki kozala na tendance na yo Kasi oyo ezali kambo ya mabele Célébrer Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko Tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba Israël Lamani Le pasteur Freddy Odiembo Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote Sangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakoli lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete